Il y a un moment au salari comme moi de faux bossana et nous avons maintenant nous frapper on a biloko boy. Ça c'est Dieu net ça maintenant le karma existe. Tout ce que nous au salari na ça mabile futa mabeka na ça mabile. yes. Sambla mutu azobeta lisolo likango liboso na mwasi na nga na sa sambla il faut na ngala azali boma te te yonde mama ya mwana na ngai soko boteli ngai yonde na ko honorer yo parce que yena prédoté ko prédoté honneur non ko dipolo mbata c'est comme boza mwana bino Maman. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, olobi ba bulu ezate. Dans le centre professionnel chez Bisso. apesi bino occasion ya apprendre métier pour na kozala moto lobby spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi oleo kende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bisso. Pour le métier indiqué. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moi comme mobile. Ou tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Ou quand vous filmez un mariage, il y a qu'un la moukapa. Vous voyez pas moukapa? Meka. Chez Bisso, centre na Bisso Moko. Kika kula la pou. Yaka ko. Yaka, orphelin Yakako, chez Bisso Pro, Yakako, Yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zo bota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp
Plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présence de cette émission, bravo Jésus, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, s'il vous plaît, à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Botara biso masole kosa a passé rolelisa. Bien-aimé dans le Seigneur, na senga raite na motonyo surtout. Bisiko ezwami yo na etando ke rotala biso. Bandeko bazu courage a roya mais ngana to na courage wana te. Mais bisiko zali zwa tan na yo ya rotala loengo rotamba na sina moyo. Lolenge ozali na sina moyo yo. Ko se réconcilier na Jésus-Christ de Nazareth, c'est très important. Ko abandonner le péché, ko se repentir, ko confesser ma bé ezali chemin moko oyo. Car tantôt autant ma commune en Nzambe, il y a côté moko Nzambe azo yebisa biso ngana yo. Si lui-même Christ est affranchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. Nzamba pambola bandeko nyonso continue toujours à faire du bien. Na bana biso bitike toza na viaza 27A bave va vieillard nzamba pambola bino. Merci na bandeko na biso nyonso to bazara toujours derrière la caméra. Tomoni papa Zara Capita derrière cette réalisation et pourquoi pas à j'espère qu'à merci à Israël Mondio pour cette très belle réalisation de cette émission derrière la caméra. Il y a beaucoup de gens. Merci à DGA. Papa Elissi Nandoukou, que Dieu vous bénisse. Papa, shalom. Shalom, shalom maman Wichi. Comment vous allez? Grâce et grâce. Grâce et grâce. Oui. Je pense que depuis Taouti Braza, c'est la toute première fois na Yambayo. Deuxième fois. Deuxième fois. Hein? Oui. Ah, c'est ça. Ok. Alors, Ben est parti. Je crois dans une émission précédente, dans la chaîne apôtre Paul Lobby, pour na biso ba chrétien liwa c'est un gain, il foot. Tout le monde va mourir, tout le monde retire la sa moki azate. Ça m'a permis qu'il y ait ben Nathan na ekoki, na isa ba tout la vie eza lokola eloko muta koti na mutu comme na mutayibi na ring na okita. Je crois papa Ben ekoki akiti. Et je peux toujours continuer, mais en sachant que n'est tout là la mukaka, tout ça le ne pour n'enjoto pour et là au moment longue exacté. Au remarquer mon colo kufa et l'ambo linga bala surtout bala tsango. Il pas pour linga te ba donc mangambo ba sala yo makam o seno ne ba bazali ni bonne ba sala là yo. Yana bisa ba chaque fois à chaque moment ko sala lo lendo te tango za la vie on a te que yonde ou l'équipe bato nyonso. Et on mona souka ya mutu za kaliwa ko balakisa ok oza eloko te na vie mais loko sala nga susu bien makasi surtout nous les chrétiens tant to kufa to na isika o Yesu masia bongiseli biso mais à sachant que kufa la lisumu te pour so kufi na lisumu ya na histoire mo ba na Bible je crois que belé babeta un peu moi car moni bana ben na kufi je suis en train de réaliser beaucoup de choses mutu so ko tala to ko lata ba noir to ko sala boye. Mais tant que na matanga ndeko wana o raisonner on ndenge o digérer on ndenge nini enseignement ni ozo na bembe qu'est-ce que Dieu te parle ne bembe à ben nini parce que après cette vie il y a encore une autre vie il y a une vie à paradis il y a aussi une vie à enfer ou des fois lelo mona mutaba bon et ça nini surtout cette terme là j'aime pas en lingango penate j'aime pas et bon ça nini et nzoto là c'est personne nzoto. Et d'autres n'ont pas moko. Ah bon? Vous voyez que combien de personnes ont koufi? Combien de personnes ont un projet qui va au bal en koufi? Combien de millionnaires ont koufi? Combien de moutons ont bon peut belé même collègue pas koufi? Moi je suis pour tali penabo. Ma wesh. Il solo je connais en bête moi mingi l'on en bête en gros. Oui, un jour. Tu n'as pas c'est ben moko na mama yemo. Mais na moni mobile a piqué la crise à quoi? Puis na moni ba carte. Tu as une invitation. Au tali invitation et libala.
okomisi nzambe. Mais la femme est partie. Quand des ara neto ke na ba mort ngotu na le solo, zende ni babi moi sabi mai na epé bien ndako. C'est qu'on a Vodacom il faut comme sika. Mobala zalaki annoncé na Vodacom les cadres na Vodacom. Et puis tango basai civil nda ebisi mobali pesa ngai mbongo na kenezando na ko baksa moi bilo moi mike pour basala ngai suki pour tokende. Mobali a pas de problème, mobala kepe musala ba pesi mbongo ba komi na ville. Ko koma comme na ville ka pema basima moi ça koufi. Yo moi ça koufi. Donc samedi mariage na grand hôtel de Kinshasa. Sérieux avant que comme Pullman. Famille ya moi si bali mbongo parce que il y a civil tel civil comme si nzambe fallait ka ba mola bango mariage. Là je vous dis les seuls témoins. So mobile tant encore et mobile opique la crise. So Nathalie ne comment sur alali. Maman na mi tali ngam non. Tout ça le lendete. Ogoza na jeep, ogoza mi tout, ogoza so ndini, ogoza renommé. Kebaliweza. Voilà. Merci beaucoup, Papa Eric. Surtout, j'aime dire ça. Dans le bango, au plus profond de moi, liwa loko la pongi. Liwa ici prendre biso. Tongo me dit pourquoi. Loko la maya comme la paix lamba. Ah, repose. Ben, en paix. Papa, combonne. Babenga na kombo Sinoti. Pardon? Sinoti. On appelle na kombo papa na maman babotele. Ba peso Signoti. Pesa kombo Sinoti. Wana tango za bébé. Ouais. Kombo ya ngwana nde na bota mila ya ngwana nde baboti na nga pesa nga Sinoti. Elingelo bani. Sinoti eza bisika papa na nga bano travailler na compagnie moko nde mundele wana nde asepela ki na papa nde papa pesa nga kombo Sinoti. Oh, ouais. Marié célibataire? Naza célibataire. Mais na bota quelque part. Au bota quelque part. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Signoti. Et soyez le bienvenu. Na plateau ya Bravo Jésus. Na présenté au prophète Eric, l'homme de Dieu. Bonjour, papa. Toyambio. Je pense que Mamboye Nango. Celle mutopé sur solution Nzambe à travers cet homme de Dieu. Papa Kamba sur la prière. Nzambe ya makoki na nyoso. Topé sur moment oyo. Vous allez mettre absolu. Vous allez mettre à ta père circonstance. Que le ciel les a toujours kofungwama. Jésus Christ totombola yo. Topé sa solution. Na comme on est sur par la foi je suis prié. Amen. Amen. Mon frère Tozo Yoka. Ce qui vraiment bomoninga vraiment bomoninga pena émission na bino parce que nazala makamoko et déranger nga vraiment ce qui bomoninga mwana na bino leki na bino ndeko na bino na ya c'est pas facile parce que na mukili ezala mamusuto okuta nango d'autre part et pesa rabiso pe mayele problème nanga na yeli awa na kibo jeunesse nanga on attend wana nanu tozana bilenge tozokola nazaki na fiette moko nazaki au vivre na ye nalingaki makasi pa lingaki nga mais contenu ya ba famille elingité parce que natang wana nazotanga na classe nazobeta na moi balé quelque part peu moi vie à loyenge à moi qui yanke ndenge zalaka des familles isimbaki te famille à moi si nde na pesa kama nambu pona mukongo côté ya moi si des familles na baboyaki tukabwani mais tutikanaka justement na relation en tant que moi na zawana et amour moi li solo bozo solo la ningi zalaka mais o pena na yeli awa vous comprenez nga o pena na yeli awa ezo déranger nga et c'est nga vraiment pas si moi si nanga na simande to kabwana na ye azwaki mobali moko boye soi-disant na ko benge soi-disant
nde bakoma ko vivre na mwasi na ngati ya prédoté na sima nango ko prédoté moi ba problème moko e bande ko leka na foyer na bango mwasi o expliquer nga mais tellement nga pena mwana kota ma foyer na bango zate parce que nga na mwasi de si to kata de relation naza na tenter ya koluka na landela ma foyer na ye nga to sola ka souvent ma mwana to sola souvent et maman mwana après à part ça naza na fille mon a vivre na ye fille wana na vivre na ye to ye ko makeo azana zimi entre temps ndenga aza na zemi azoloba na nga azotumbisa nga ke tolongola zemi entre temps aza susu zemi wana eza ya nga te meza ya mutu mususu pana nga zoya na comprendre te petit momi na kama na ngai kama na ona vivre na ye o vivre na à part mère alifantono so mère alifantono wana to kama na wana ndaza te kama na nga mususu parce que na sala déjà vie na nga mususu chemin na nga mususu parce que na boya ko déranger chemin ya mwasi na nga na tozaki ne liboso na boya na nga ko déranger ye ko kipe mamu na ye nga pe na kenda na sala vie na ngai ndenge ezalaka mwa mobali nazo bunda nde na kokutana na fille moko boye na bandi o vivre na ye papa tout ça zemi akomi kombriye ngo te photo longolango to longolango tant que bando soana to soani les journées na butu na déranger en tant que mobile les alaga moi RLeki to avec moi sika mo to soani et 5 eto que moi place mo te se reposer na sima ya katikati ya butu ya lalaki parce que asa moi sinanga na za na droit nga sinoti ya ko simba téléphone parce que il pas na droit simba téléphone nga nde na moni ba message mon na téléphone na bando landela ba message wana nde na comprendre numéro o nga na ye ko mona wana o ezotinda ba message wana numéro o ya mwasi nanga parce que so na bengi mo na benga na numéro ya mobali ya mwasi nango bazana na palais pour mo ka passer nga pona so wana mona parce que nga mam na bango ça me concerne pas ndi bango tinda nini ya message wana tangi na message wana o te fallait to kutana bango eza ndenge nini nga mwasi nanga na palais botaka te boye ndene ko zongo sérieux namoni ke makambo eza susu baventure te c'est qu'il faut na zongo di sérieux nde na kanga ki moi si téléphone kangi moi si téléphone na bise ki na opé solution sango te parce que téléphone nga mo na so mbango na kangi téléphone nde to komo solana yé na ba message mon otindele message bonjour bébé bonjour to komo na ndeni na échappé mo na tindele message boni mwana nga boy donc et ça n'a vraiment pas si na mutema ngomoni na kokite na lobi vraiment na poussa na liboso na bino mama bosunga nga vraiment na likambo naza non trop jeune bututuni no ngalati olingo yebisa biso ke kama na yo c'est-à-dire petit chéri na yo na tiezi bonheur pour place na kopo bonheur ndena mubali ya mwasi nanga ona bota na mwana bakuta ndeni na yebite mais ba petit qui ça ba petit ba ritio so ba petit ritio mais non c'est les nyonso non c'est la ye non bunda be non bunda na vina nga non ndima na sala misa pasteur limbisanga non ndima na bunda na vina sala musala mobo o esenga teke na sala na vie mais non sala ngo pono ko sunga petit wana riti ma futinga lo mobo monnaie de singe bonheur nga suna zui e bonheur na bien mais on a donné une question mais on a comment so tout négo on bombarder pour comment maman tu dis que le bébé tout na ma question tende ni so bozo so tu dis que le bébé na bibo maman moi na wana to solaka na ye mais na za na relation amoureuse te na ye parce que nga na ye tika la relation ya mwana kope sila nango évident na problème na ye te mais yona na bonheur wana o ya remplacer on a donc c'est-à-dire comment la relation na maman mwana yo vous appelez na moi ba conversation na benga kata musu téléphone ya mwasi etombe pa ye mobali na bengi toza mibali na bengi pe na kombo na ye bonheur masa parce que nga mwasi na to sola po na propos ya mwana parce que na boya na ngai jeune wana za charge ya mwana nga tantôt téléphone ya mwasi tombaka pa ye mobali mo parce que nga na so na Clara to solo la à propos ya makambo mwana c'est tout
tokosola esili omona yebisi pasenga suye asilika te toza mibali na bengaka mpona yeba autant de santé ya mwana nanga c'est tout. Prophète Eric, oui. Il y a de telles coïncidences dans ces pays comme ça. Mais mais ils passé hein. Bon on va dans l'élaborer, mais c'est comme s'il y a un combat moko à partir place où il y a bimé dans la carte ya famille. Pour comment c'est possible? Maman ya mwana na yo mokabwana oke kozwa mwasi ozo vivre na ye mobali oyo yo baba na mama mwana yo eko tomeki ya sentele yo mwasi to baka mwasi. Coïncidence wana ezana ndenge à deux fois maman l'air monsieur elle en arabiso au sala likamwa de faux bosana enza mais maintenant on frapper na biloko boy. Ça c'est Dieu net ça va le karma existe. Moi le karma existeaka. Tout ce que nous tout ça la na sama bile futa mapeka na sama bile. Yes. Donc surtout la ndele na kanaye il a un problème. Il a vraiment un problème. Et elle aura basi mi bali. Voilà. Donc ça dit on est comme si on est vivant qu'on est là-bas femme de nuit. Mais moi c'est liboso. Jeunesse au foot ba Mikongo, Bukabwani, mon bali mususu aye qui a créé auprès de moi si na yo. Et puis yo suis plus chéri non mo ça ba vie na yo parce que j'espère pas que ça mon stand up té. Ça va o ba lo ba muleki nzela do so ki katula sauf ni ba lo ba blo moi bongo. Il y a terme mo ba kinois. Touche à tout et otombe ke akomi na zemezema nga komi ola overfait zemango ezali ya mobali oyo yo. Ya moi ya maman ya mobali ya maman mwana yo. Ou soit yena maman mwana. Bazali na ba pacte moko. Ba lobamaki. Ba respecter ngote. Ne tombe biloko boye. Parce que par là il y a quelque chose. Ou soit na vie na asala lika moko te. De ba la keleka mabe peut-être pas basi parce que lelo il y a beaucoup de jeunes garçons des fois lelo ba sala na basi. Et là au moins kende na ye ça ni moi si sera les nzamba yoka. Donc en tout cas total on va toyer banene suite ngo yoko suki là mais c'est monsieur si il a un problème. Merci beaucoup prophète Eric pour votre intervention de cette première partie mon frère on a quoi ebisoka ke pa usama ya misu ozama kokate. Oui. Là, comprenez, il y a un moment donné, soit il faut l'éla. Et sengo baluka, mabele baluka. Parce que c'est une façon aussi, il y a sa douleur, ose ressentir. Merci, on se retrouve après. Merci. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Ala moi c'est la kata kama tu dis ça ici. Tu dis ça c'est quoi? Shibiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Shibiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bobengela ngai afana mobile vie na ye.
Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye couper ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Et kokomela yo moment moko ya pasi, Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndapo na tangisaki na lesaki malade elinge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci beaucoup. Bonsoir, nous sommes à plateau. Nzamba pambola bandeko nyonso to ba soutenir Orphelinat Bravo Jésus. Ils sont toujours situé dans la commune ya Matete, dans le quartier Viaza, numéro 27A, référence pour Matete, Banono. Merci, ba vieillard, ba veuve, nous amenons pambola bino, azo sebino ya ebele. Prophète Eric, je pense que ndeko na biso ayaki au lobby qu'il y a des choses au Romona sur sa vie. Oui, oui. De réclamation. Mais on pouvait toutefois vérifier. Tous on avait invité au Tobengaki du côté de la régie au bazar concerné la situation à papa. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Une minute. Bon, je crois au Nangolo Bandeko. Ndekolobi comme nani? Sinoti. Sinoti. Donc Sinoti ça comme entreprise papa non ça la PC. Il y a combo d'abord. Comment une personne va passer comme entreprise? Na kata entreprise on a y avait quoi? Toi ben ba ça lango. Les noms là Sinoti il n'y a que ça nini. Et puis na kata entreprise on a pas chaque entreprise na ouverture na il y a des cérémonies. Tu vois maintenant est-ce qu'il y a une soit de fois makambe bandi. Parce que chaque nom ils ont reflété l'image, l'identité ya mutu, le caractère ya mutu. On pense makambe bandi. Yango papa Sinoti. Je voulais seulement te dire quelque chose. Tu es venu ici pour la solution. Et là, est-ce que réellement ça a bolingo ya maman mwana yo? C'est clair hein? Babi maman mwana. Seul le lot a décidé. Babi kama ocheze. Babi ocheze mte. Seul le lot a décidé. Neli kambe ko beta babi bon. Je préfère na kuto ke. Ça so ya papa moi. Je préfère toujours na biso kasi. Pona yo. C'est une question. Pour un profil, Bassino Subara Mabi. Ah, d'accord. Donc, Bassino Subara Mabi. Oh. Bon. C'est déjà une question à tout le monde. Bon, pour un choc, il y a un digérer en côté. Ok. C'est-à-dire, derrière un nom, il y a un esprit qui l'accompagne. Tout non. Non, comme on y il y a un esprit. Oh, il y a même caractère, il y a dans la vie, tu ne peux pas commencer à donner les noms. Il y aura bandoui.
Ok. Il faut y avoir d'abord sa vie et comment. Il marche comment. Azandeni yango remarquez voir même dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Vous remarquez que sur le solo Jaébet. Le nom de Jaébet est par rapport à circonstances ya maman naïe. Donc maman tant a boti moi na douleur na comme Jaébet. Ça dit le nom de Jaébet c'est une douleur. Souffrance. Yango au monde encore une fois même aussi na carte vie à Benjamin, Benjamin comme Ben Onit. Ben Onit, c'est-à-dire quand lorsque sa maman a koufa. Moi na bota bête onit, c'est-à-dire cet enfant, je l'ai conçu avec la douleur. Yango Jacob a longolé comme bête onit, appelé c'est comme Benjamin. C'est-à-dire dans la vie, lorsqu'on appelle ça combo ya mutu, faut oyeba caractère, les comportements et puis il y a Jean in esprit au marché pas pour ya combo. Donc c'est ça oyoyo à deux fois to ko ba on peut bande comme ça na biso comment mutu moi mon bali makasi bo c'est combo ya entreprise pour na yosala. Les noms d'entreprise ne sont pas normal. Vieux instable. Est-ce que l'entreprise est alliée? Eza? Quand l'entreprise va payer ça, il y a un combo. Comprenez pas les alliés, il est là? Un autre travail dans le Bumbashi, on a basero na canal le Bumbashi, mais on a zala qui. Voilà. Voilà maintenant. Vraiment la place du souk c'est le Kumebani. Voilà, merci beaucoup. Bako Tsepso va inviter rapidement. On va finir cette histoire par rapport à Ndekonabiso Kaelam. Bonjour madame. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Papa. Sinoti. Prenez place ici. Bonjour. Il y a un problème ici. Oui. Il y a un problème ici. Hein? Problème est ça. Hein? Oh. Et ça? Hein? Papa, s'il vous plaît, par respect, au cause de la place. Ah, merci. Les couples, venez. Oh, entrez s'il vous plaît. Maman, approchez. Non, Tika. Papa, frère. Maman, frère. Bouffane. Bonjour, les enfants. Nani? Comment nga bobenga kinga qui m'a appelé? Bissot Tobengi. Bissot en général Bissot. Bon, bobenga awa du coup na okota nanga na kuti ex ya mwasi nanga. Bon, po babotane mwana na yebie parce que basola na téléphone na WhatsApp nga pe mutna okiko yamba pe batamo bo tanto mwasi nanga zo sa musala na yambi to sola na ye eza problème te parce que sola na mwana. Babota mwana batanwana tangwa sentaka ye bon isape makambute non makamango sa télévisé po nazomona ndeti batie biso ba micro déjà. Papa ben invité ba ngoyo boli bisa biso biso chaîne biso plateau eza so ba problème yemo ko souvent on est associé à Kabiso na basala nzambe. Papa avant de c'est un prophète. C'est le prophète Eric Kasso. Papa, zano bref yebisa ba invité na yo makambo bengeli ba. Nazo s'adhérer ko na moi cité maintenant s'adhérer na mobile. Est-ce que oui Rit? Rit wa Rit basé belo ki officier. Kango na o vivre na ye o bobenga na ye. Tala zela nazana mwasi nanga koluka to banda ko banda babuzo non azo banda likango nini oya kutenga naye ko sa semble te tiki alo banaza posa na yo kai sambla mutu azo beta lisolo likango liboso na mwasi nanga na sa sambla il faut na ngela yo kutenga na mwasi azali boma te yo lokolo to luka yo likinga to mona na ape kut na téléphone oyebinga pe bien te na mwasi na wa ebisunga yo po yebinga te otuna ye ex na ce qui senga na zanana ah bon otuna ex no senga na zanana na tuni pe cité le bat mwasi na yo papa papa azap baza isusu te ngandi mutu na vanda kana ina ndaku nanga honorer quand même la combo ta mwasi na nga na zo poser question la fille oyo tinde la kaba message na WhatsApp Rit tout le temps bosola na ye Rit asa na zemi na yo est-ce que vous se rappeler oui bien que porter plainte na buzo ba no lo boso mwasi na je suis prêt ok
ba bêtise on yo solo ba wana na to porter au plateau au sambi na ngai. Ah bon? Pour téléphone nangé kangami na ngaki na la tso ba message nyonso. Nga la tso ba message nyonso tindaka na oyo loba na ritike mwasi na yo ya ndako azobota to benga e soi-disant. Mwasi na yo ya ndako azobota te yo nde mama ya mwana na ngai soko boteli ngai yo nde na ko honorer yo parce que ye na prédoté ko prédoté. Bonheur. Au jeu ba grandeur et loko loba. Bonheur utinga wapi? Est-ce que Bonheur utinga wapi? N'habite ce bosale complot na bino boya kuta na bon. Yo yeba za mwana bino na ko dipolo mbata c'est comme boza mwana bino. Yo silikato kati yo silika. Non silikato yo silika. Kati yo donc boyo kana mbena yo bo non maman donc bo benga pour votanga buso ba oyo so teze molobi kati nzambe tale loko bonne non beto votanga loko pana yo chaki mwa mosana bonne mosasamba oyibi tipo ko miminga oyibi sino zipolo sala Mama. You just show mobile ya. That's all. C'est maman petit ngapasi. La fille en mobile. Maman petit ngapasi. Au-delà de nous. La nyoso ngalo sa pona yo. Nzimi la risque la banzela mituka pona yo. La seli vaccine mine buka ninga pona yo. Delo lingo futanga bakatinga ba 30 pona yo. Bone utinga wapi? Mameloko tie. Ah, bonheur. Ba accident wa mutuka kenda wapi opa mama. Ngako na yo opesa mwana ngai. Opesa ngaka mwana. Omoto to sita. Opesa mwana ngai. Blongo mkimike kwa pona ko. Wane azaba zo kwa charge. Non, pas juste en loba ka nengo za na izaiye. Loba lingo loba. Loba yote na ndako wana loko nini yesa. Ya. Basamsa mobile. Papa. Donc ce sont des complots déjà. Si on comprend bien. Vous êtes comploté, vous êtes bien beau. Vous êtes comploté, vous êtes bien beau. Maman n'a pas fait enfant Il y a des gens qui ont fait la carte à poko ko bikita noti. Osala ngo bonde. Si vous reconnaître au tien moi si mon héritier, mon lobby ka ko tien zimti. Pour bukolo mobali héritier. Pour héritier moi ni lewe le kite po ani. Nazali na posa ne makasi. Na zumfege de téléphone, de téléphone. Téléphone ok non na zumfege de téléphone. Na petit sur téléphone on soit tiwa. Non joyeux. Prophète Eric. Oui, comment bonheur? Mais c'était pasteur. C'est pasteur. Oui, mais vous avez ma bonheur solo. Et vous nous avez ma bonheur. Vous nous petit bakou na zéro ba parole ba. Donc ba comme bonheur. Devna en tout cas nango bonheur. Moni dans la vie. Quand il y a un problème, et c'est gravé encore, c'est le moment où il y a des il y a des gens qui au moins, moi, je suis au petit, je suis au trompe, j'aime d'abord, j'aime compliqué. Et puis, ok, de l'hôpital, n'est pas tout mieux par rapport à la situation. C'est toi qui avais dit oui. On dit bon pour faire un bon parce que vous allez connaître des acquis à vous. Pourquoi comment comme il est là. C'est moi ça va te donner un problème. C'est toi qui as causé des choses. C'est cette femme. Vu que ça m'a cassé. Il a sous ça le voilà. Mani, moni wabimati, moni wabimati, moni wabimati. Moi, c'est à ma. Ah, on a
Vous croyez que Prédote est à Libala? Prédote est à Libala. Et puis, soyez moi, c'est pas ça, aider mon bal, moi, c'est à Zobaté. Ah, mon papa. C'est pas moi. Est-ce que mon bal, il y a quoi fabriquer? C'est une fabrication. Il y a quoi à monter. On a bénéficié. À cause de bonheur. C'est vous qui êtes tous ces milibans, les longs à comme même. Non, bah alors, c'est bien. C'est calme. Oh, la confusion. Aujourd'hui, moi, c'est mon Liban, donc c'est ça, moi, c'est ça, ça dit, oh, bah, nous, ici, comme respire. Maman, soit cocaté. Maman, passi. Donc là, j'ai un problème pour moi. Il y a une Liban, s'il vous plaît. Hein? Sungila, vous avez Liban, s'il vous plaît. D'accord, maman. Maman, s'il vous plaît. Bonsoir, Libanda. Merci. Bonnet. En fait, vous savez, non, me posez ma question. Comment mon balu a occupé Barit? Autour de la question de. Est-ce que c'est ça vraiment les questions autour de l'étape pour toi, non? L'étape pour toi, non, tu peux pas encore commencer. Comment on a peine intellectuel. Mais tu peux pas commencer à dire ça. Les choses, c'est déjà. Vous êtes des hommes, bois de Nibali. Ben, non. Oui, Nazala, na fimo bon vivre hérite. T'as coloriti. Par là, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à naïe, il y a une coloriti. En attendant, Azraï a papa et mon. Azraï a papa et mon. Mon a beaucoup dans la carte. Yeah. Jean Mosco, c'est un délit. Bon. Et ça, il comment boy. Oh, n'a pas pensé que ça lango et pas ya mutu moko. Nazamu mbali. On a changé bien matin. Tant on a bali moi si azo bota te. Oui, ngana ndima ki ba longole ba trompe mais il arrive un moment que na bandi au raisonner to vanda na ti non si ça fait bon mais il faut pena satana mwana moko ndena yaki ko kuta na fi wana rit. Moi je ne savais pas qu'il y a aucun zana mbali mo boy poye pa ibisange lokote. Si yo tombé que a komi na zemi abanda ko beta kutu lisolo longola mengaka na ebisa ki a longola te. C'était avant-hier ndé tokutana na place tokutana ka na kanga ki même téléphone. C'est pourquoi donc naza surpris nazo non moi tena okyo lobanini. Papa Bonnet, tu peux me répondre à la question en tout cas. Oui. Si c'était Yonoza qui m'a moi sur clair. Yonoza qui moi si clair. Posez me balongoli ba tromper ça yo. Yosko comment yo comment clair. Botolongoli clair. Ndekuna yo ya moi ce n'est pas salier boy. Pour ce que tu as longola ka il a ça va mais il ose ba longola ba trompe.
Yo, posez mieux. Côté qui fait la matrice. Yo. Et puis tu avais accepté l'enfant d'Anaï. Au monde, on a appelé ça l'amour. C'est quelque chose, bah, c'est pourtant moi si Nathan a passé. Puis Nathan moi c'est moi. Pourquoi bah, c'est pas si portable? Mais pourquoi on est aussi portable? Bah, c'était. Je crois que tu as vu tout ce qui est passé. Là, au monde a comme conseil. Tu es un homme. Le rose à mon bal, tu as mon bal. La vérité en haut déjà c'est bimi. C'est à toi maintenant. Mais quoi, jure on a sa colère. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ton frère. Mais vérité, mais toi d'abord tu dois chercher aussi la délivrance. Ce qui est très important parce que tu as un problème spirituel. Et puis on va chercher les moyens. Ok? Frère, tu dois aller d'abord arranger avec ta femme. Arrange cette affaire-là, Yomoko. Et puis deuxième chose, moi ça n'a rien à l'on a pésénité. On a quoi merci beaucoup Bandeko. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Bonne maman kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman koma na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo dia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke ba na courant zo kata. Soke sarika manœuvre pano ya Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. Tu sais pourquoi? Homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah bon, tu sais bien na wazali ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E monani na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.